Merci Nabino Banso bosomba fidélité pour la kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote sikanyo so mibino betika ete kimi nzambe tata e ingela o mabota mabino. Merci encore vraiment na fidélité la bino vraiment nos amis internautes vraiment na onyo so bozali ko sala merci na bino pe ba o bozali ko benga biso ba o pe lo bobengi biso en tout cas toza la posa bo benga biso boza vraiment ebelé la South Africa bolobi penza mama océan biso toza la page mais bolimbisanga parce que la kokoka kotanga bakombola bilonyo sauté. Merci na apôtre Doudou la musalo zali ko sala, merci na Itumbili ya ba Patrick, merci na autorité morale Pascal Tabou, merci na Guy Lompinga et Anana ya Lompinga Guy pe merveille. En tout cas, merci na Agnès Lompinga, na mobile na yo pe la bébé la bino. En tout cas, merci Pambate, batu balobi maman océan. Ce qui to yo que to karabiente a Nzamba Lola. Nzamba iba vraiment la kopambola bilo. Merci encore une fois vous en États-Unis, la France, la Canada. Vous êtes un peu partout dans le monde, na Turquie, na Singapour. Ah, vraiment, en Autriche, Namboka Alik, Makanaki, et rata jamais, en tout cas, Boza Ebele, Demola, que Dieu vous bénisse. Na Congo, Boza tellement pe Ebele, na Bakomi, Nyoso, Mama Djawa, Assalamu alaikum, na Bamizin Malanga, Anita Babe, Ifokuyo Moto, Bozali tellement Ebele, Ebele, Célestine, Locale, mais les États-Unis, Célestine, Nanga, la France, bon rétablissement, ba courage, la Bélé, Nyoso, Mama, Moto Mojali, Bandeko, Bosotela, qui sont vraiment pour la Fondation Océan du Congo, na Banzi, lobby mardi ou mercredi, semaine, Gosilate, Toko Laxabilo, qui est déjà personnalité juridique et tozo banda penza misala alors toza la posa la bilo bato yo bosungaka Fondation Océan du Congo to banda kalate to la opération ya ndaku vraiment to la cotisation parce que il faut ce que to soit lopango la commune moko ya bien parce que la lopango to zaye ko louer na commune ya Ngaba ça date aujourd'hui de 5 ans si je ne me trompe pas depuis 2015 en tout cas tu as pas problème makasi parce que tu as bien na tongo tu es obligé ya quitter yango pour moi garantie en tout cas et sali moi biso kokoso mais tu es obligé de faire l'opération tu dois attendre kuna lemba na ebike banaya Océan du Congo balanzambe boko boyate mais les bosso to ko pesa bilo compte rendu à Mikanda. Merci bande ko balandi vraiment na bilo nyonso bolobaki pour la nini tozo sala susu ba direct pour besoin besoin bokota na banzi samedi oyo et qu'on raté tête rosala bilo vraiment ensemble pour être beau participer bande kolanga tokende nanu lelo ezali mokolo oyo bazali kotia makambo ya Lumumba na ebité jus de cas mais kala okota la téléphone nanga est-ce que mwana mboka atindeli biso voice yango ndenge bato basenga ki pambate esengeli penda to tchela bino moi makambo eleka ki mwana mboka auta ko sembola po etelelo lundi lelo nde bazali kotala makambo o etali Lumumba polo bezala ki férié dimanche alors vraiment tozali kotombola ye mwana mboka Lumumba tozali kotombola ye penza na makambo asala ki la bitumba bundaki ezala ki passe po etayebisa ki baninga na ye pona ni bozali kolenga tango ekoki ba achever likambulango yango na message là tozali koyebisa congolais pona ni ozali kolenga tango ekoki ba assassin na ye bato basinyaki ezali bongo papa Kasavubu vraiment personnel mais maman Justine a témoigné eloko wana po eta koma yango pe na Mikanda mwana na ye lobaki akolobaka ka solo na banzi mikolo miko ya to koluka maman Justine po aleka a sembola lisusu témoignage na ye wala ezalaki vraiment makasi na koloba ete ayoka ki papa na ye koloba la maman na ye ete mot enfin to tikali libre po ete Lumumba to signé akende bomona ki bongo Tshisekedi azalaki bomona ki bongo Mobutu azalaki yango nde bomona ki bakokaki te ko couronner bango lokola ba héros po bango bazalaki basia ya ba belge alors papa Tshisekedi abandi mosala oyo kala bande kolanga papa Tshisekedi abandi yango kala merci na ndeko Jean-Jacques vraiment na beaucoup d'oligi de kakula to koma mokomi ya Congo merci vraiment na yo na mosala makasi oyo vraiment ozali ko sala kati la République démocratique du Congo pe na histoire oyo bato bayike baleli ya solonga la mona capacité l'émission soki talamité pamba te bato musu balingaka sentiment mais congolais aza musika la koyoka histoire mak émission wana sengeli etala matala ba 100 000 vies parce que ezali histoire na ba révélation o ngai na to yebité to yebaka Lumumba zongela ki mama Pauline to yebaka Lumumba sala ki boye ba bomaki mais nani bazaki ba signataire bomoni ke président Kasavubu a sepela ete bakele ko bomandi ko na Lumumba criminel assassin ponde kono ko bundela wata cho panzi likolo bosolola bomoli Mobutu abanda yango bana kala solo lobibo mama aja wa tomboki te mama aja ezali histoire omoni lelo Mobutu ya solo to lingaye pola ni Mobutu asali makao minene mama aja wa kasi mabe ya Mobutu esengeli petolo baka yango to kota te na phase bato ya IDPS o bazali ko boya te nyoso o Félix azali ko sala tala lelo bande konanga a cordon langa
to souffler moi moké na makambo ote sekedi bazaki na papa Eliezer tala ndenge bazala ekoloba bongo tozonga ya ba parti pour aller plus ou moins bani ba décourager na Kinshasa que non car on est to le bagage soki yo ya na makambo ya o respect constitutionnel bonabo to bengana yo abangi ko mituna comment se fait-il que Edem Kodjo aye ya yesko na masolo et Kinshasa ndimi au mon angote que bizarre je t'explique maintenant n'a que plus loin tango onu amoni ke ko mobulu ban ki mona soli na madame Zuma apesi e passe mais en fait ça passe moko ezagi à cop donc onu amoni ke non ngana ko kananga te na ko engagé ban ki mona aussi sa mandat a kozala candidat pa na bango donc ako se bouleverser ako ko en contradiction na lokana na ba américain te ba na prise bango baza strict. Il faut respect à délai constitutionnel. Il faut respect à délai constitutionnel. Donc, Alobi a préféré un dossier dans l'Union africaine. L'Union africaine a traité parce que les années dossier babanana ko traité à niveau régional, dans l'instance régionale, ce ba kokite matina ONU. Ya zongi se en okuna. Mais tant Hollande li masolo, tu faut comprendre que Kabila bakeno solana Zuma au Afrique du Sud. Bayokani Zuma ebisi mwasi na ya kala que voilà. Likamweza boye Luka facilitateur moko aza mwa boye pona a faciliter Kabila na makambo azo Luka wana. C'est ainsi que bako Luka Kodjo. Mais na ukota ba détail c'est plus détaillé que ça. Je préfère regarder la forme. Tant wazui baponi Kodjo to kutai na yebiso première fois na Bruxelles aye ko kutana mokonzi. To chauffa tata wana nanu azwa chauffage anengwana. À tel point que Asuki a vendu abime nanu nayoka makambo nyonso bozo ebisangate mais na kolobaka détail moko kaka nani to tuni ka tobi mais comment yo ozoya pour na soi-disant ko faciliter dialogue mais baza ko tinda yo moni communiquer oyo ezali ko désigner yo ayebaki même pas que communiquer moko ebimaki enfin soga zo wanga na soni na ebite mais ya lobi na biso non na ki au courant. Mais oye Congo oye okitaki ki ndenge nini na pesa ki autorisation aki na avec quel mandat ayebagite azui communiquer na ezoloba aza chargé ya kotia ba congolais ensemble ba que na dialogue initié par Joseph Kabila to ebise oyo jamais on reçoit réponse positive ya UDPS. D'ailleurs na communiqué na biso après rencontre na yo to koloba que to rejeter dialogue avec Joseph Kabila. Oh non bossa nengwana ta bonde la biso to sali donc tant aussi si masolo en a 2 heures. To lobi bon par honnêteté to que ça texte ya communiqué to bimisango na nte to ya olakisa parce que alinga ku to ta to non mokili mombe bi que to yambi yo lelo. Donc il faut te communiquer. Donc mais par honnêteté to okene to sali to ya olakisa to sali to landi en hôtel nae. Dans le centre à Bruxelles. De 21h à 1h du matin, nous avons discuté quand la terre, nous rejetons le dialogue de Joseph Kabila. Initié par Joseph. Aboyi, donc, tu l'as non, bon, tu au revoir, tu bimisi communiquer dans la terre. Et là, quand déjà, il frappe qui biso et pas naé. Comment azoboya biso, tu as mais yo facilitateur, yo position na biso, yo musano eza ko position te. Yo ki obiso to lobi OK oyebisi bango na non baboyi yo ya bino initiative bango balobi ozongeli biso c'est ça yo ko ozwa position te comment yo zo pekisa biso to boya dialogue ya Kabila donc yo linto ndimango oh non bosa boté sinon na ozonga alors dans ce cas alors wana isili musana ngesi na zongi lome donc wana na ozonga na lome abi mais tato le kamuni wana eleki to yebisa ke ba makamnyo so na ya respect ya constitution ya délai boye tout wana donc ayebaki yango même pas. Deuxième fois, na surtout à caisse quoi y na ba laboratoire na ya awa nde ba PC ko maïla non yoko boya te lokwa yo za mutu na biso yo kende ka ndima biloko wana bazolo bana ba respect à constitution ya banani ndima. C'est ainsi qu'il est venu à changer langage. Si qu'on a ndimi, il n'y a pas de problème. Malheureusement pour na etangayé résolution à 2277 et bimaki déjà. To ebissé bon siko résolution pe bimi est-ce que to Rolanda sko maté oh non a fâché. Ngana Rolanda résolution te parce que résolution est bimé après nomination d'Angaï. Mais non, l'Union africaine est alliée à l'ONU. Et donc l'ONU a décidé c'est applicable à l'Union africaine. Au Boyangote,
tobandi pe campagne ya diplomatie ba convaincre batie pression alandi biso na Bruxelles jour moi oui finalement nandimi tant nyonso wana bandeko tout ya opposition bazo yambete je crois koyebi bazako boya même ata komona ye Nabandi Alino Moke Monseigneur Liso Yankolo Hollandais noir motomo prêtre bolandi bilo moko la bokebi malobani ni Félix alobaka la Kabila kasi lelo est-ce que Félix azaka la kati ya malobana bo moto ya boye bolanda ye bande ko ezali pasi ndeko yo sengaki audio bozalaki ebele to yo kala audio ya mona mboka pe na lingi na pesa précision ya une partie ya histoire na mwa ndambo yonga na yebi na koloba boye 60 ans après Lumumba lobaki il y a 60 ans histoire ya mboka ya Afrika mindele babebisi yango bakomi makamba lukuta alors nakoloba boye j'ouvre les guillemets oyo ezali maloba ya Lumumba bosolo ya histoire ya mboka na biso ya Afrika mindele te mtu bakokomango na Paris mindele te mtu bakokomango na Washington mindele te mtu bakokomango na Bruxelles ou na Londres mais ekokomama na bana na ya mibali na ya basi ba elenge mibali basi ya Afrika na bambule koya na refermer ba guillemets ezalaki maloba ya Lumumba na yango na histoire ya premier ministre Lumumba ba photo ebima ebele bakanga bango bazingi bango basinga baza batu misatu bazokene na bango na nzela ya liwa l'air bazokene na bango na nzela ya liwa ba photo wana ezalaka mokili mobimba de gauche à droite soko bandi na gauche okomona photo mutu ya liboso kombo na ye Mpolo Maurice ou Maurice Mpolo abotami na mboka ya Inongo le 4 mars 1928 tata ya bana 4 abimaki na élection ya 1960 député ya Mai Ndombi élection na batu ba organisaki ba élection ezalaki ONU Belgique ba mindele nyonso ya poto balobaki tokotala yango injustice ezala te tricherie ezala te lokuta ezala te aganyaki ba élection élu du peuple na yango ekopesa ye comme azalaki elobeli makasi pe muneni ya etumba ya Congo na table ronde bango nde mutu bapesaki Lumumba lisusu makasi que il faut indépendance immédiate esalama kuna na Belgique nzoka bato mabe bedongolo misu batiaki déjà misu ye pa lobi indépendance immédiate Lumumba l'air ya gagné l'élection Lumumba ko nommé ye ministre ya jeunesse et sport ya Congo indépendant pe a cause la porte-parole ya parlement ya groupe parlementaire ya MNC Lumumba akokende na Lumumba na ba mboka ya Afrique na réunion ya panafricaine esalamaki na Guinée batu bautaki mikili belé et à cause de la très éloquent à cause se faire remarquer na mikonzi nyonso ya mboka ya Afrika ya Amerika batu bautaki mikili belé Polo Maurice Yami Balé kombo na ye Joseph Okito abotami na mboka Lusambo le 5 février 1910 tata ya bana 5 élu démocratiquement député ya Sankuru na yango en qualité ya député ya Sankuru akopesa sa candidature na ye na kati ya parler na kati ya Sénat akozala vice élu démocratiquement vice-président ya assemblée ya Sénat pardon ya Sénat parce que mutu azalaki président ya Sénat c'était Mudingai na parlement à l'époque mutu azalaki président parlement c'était Gaston Kimpiopi donc ye ndeko na biso papa na biso Joseph Okito akozala élu vice-président na yango banda table ronde
banda bamboka bango batambolaki na Lumumba bazoloba indépendance immédiate baza ko soutenir Lumumba mindele si batiaki bango misu bato groupe de Mbinza bato mabe bata mulili babibomeli bango mutu babomi mboka l'air bakoya baboma Lumumba bake kozwa mpolo musika na kote ya Inongo bamemie babi toza kokende mboka moko bonzoka bazoya na ye na Mbanza Ngungu po batia ye na avion esika moko na Lumumba bakende bana koboma ye bake kozwa Joseph Okito na mboka moko musika kote ya Bakikwiti baye na ye Lumumba za na besoin na yo bo voyager nzoka bazomema bango na liwa bazo kotinda bango na batu oyo bazwaki bango Nendaka Victor Mobutu président Kasavubu en qualité ya chef suprême des armées commandant en chef numéro 1 a co-signé ba document na ordre ya voyage na ordre ya mission na ordonnance oyo eza kotinda bango bakende na Katanga epa ya Chombe. Donc bango bayebi ke eza mokolo ya suka na yango Kasavubu akozonga ndako histoire eza ko passer le 16 janvier. Justine Poyo Kasavubu abimisa livre wana titre na yango yo bokanga komba titre wana Kasavubu et le Congo indépendant 1960-1961 69 livre ya Justine Poyo Kasavubu akomi bonakata livre na fungoli bagime mokolo ya le 16 janvier mobule zalaki na camp Ardi lelo babengaka camp ya Mbanza Ngungu bakangi basoda mindele basoda batumuni balobi monyoko les leki tokoboma bango Lumumba batie na boloko basoda babimisi Lumumba Nendaka ye Mobutu aye Tshisekedi wa Mulumba aye non tozotinda bango bakene Katanga basoda baboyi l'air Kasavubu bakoya alobi naza commandant en chef chef suprême des armées na pesi mibeko bakende bokotsa bango na avion ordre de mission oyo ordonnance ya ba papier nyonso tu na signé a signé ordonnance ya avion et même bango sur place na camp Ardi dans na camp ya Mbanza Ngungu. Justine Poyo Kasavubu muto azako komango na kata livre alobi na Kikongo azako yebisa mama na bango muto azaki kotungisa biso mutungisi esili mama tunie pona nini alobi ake epa ya Chombe kuna Chombe soka zuye akubika te. Alors je referme les guillemets wana ndenge Justine akomi donc ake epa ya Chombe totindie kuna chef de délégation Mukamba Nzila epa ya Chombe toyebi te ndenge nini kosukela ye mais na banzi akubika te. Donc Kasavubu Mobutu Victor Nendaka Bomboko bazalaki conscient na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ke pa yake ake kokufa bake koboma bango le 16 le 17 janvier nde jour ba okende koboma bango mais précision mususu yangoyo Lido Devich belge Lido Devich abimisa livre wana ekrea makelele makasi na kata Belgique etinda commission parlementaire et gouvernementale belge bafungola histoire ya assassinat Lumumba akenda akutana na correspondance ya roi Baudouin aza flamand ba belge baza ba wallon bazwaka accepté ba pesa accès kaka na ba belge ba flamand comme yazaki jeune étudiant chercheur historien flamand ake kokutana na correspondance ya lettre ya roi Baudouin na président Eisenhower ya États-Unis na kati ya lettre wana roi Baudouin alobi il faut qu'on en finisse avec Lumumba. Bambinza Boys bako s'occuper nango. Pourquoi Bambinza Boys? Baméricain bazalaki na difficulté ya koloba français. Bazaki ko benga groupe de Mbinza Boys. Na correspondance wana
Lido Devich dit aussi ceci, j'ouvre les guillemets. Bakosi Makamba Lukuta, et ça la 4e livre Lido Devich. Na peloton d'exécution, balobaki, ezalaki basoda batumwindo. Faux, archi-faux. Ezalaki peloton d'exécution, il y a armée officielle belge. Capitaine Gat Mundele. Soda, il y a armée belge. Bango mutu basalaki peloton d'exécution, ba exécuter, fabriquer un dictateur et tuer Lumumba. Livre, il y a Lido Devich. Na mususu batunaka balobaka l'air basako katisa rivière Sankuru batumwindute. Voilà kanda ya roi Baudouin na kanda baméricain. Bandeko ya océan de la presse oyo balandaka mama ebundeli munene ya Congo. Lelo yo na pesi bino mboti pe na lingi na pesa précision. Il y a une partie à histoire. Bandeko balandi vitan na bandi boyoki ndambo ndeko sengaki audio biso tolingaka ko sala lolenge bilope bolingaka soki ezali malamu bolandi ete apesi précision na bato babomaki pe mama Justine Kasavubu a témoigné yango yemoko na mikandala ye bolandi la bokebi bandeko langai lelo tozali kolobela ete ba nomination na ba nomination zali ko sala makasi to koloba yango la mikolo mezali ko ya tala bureau provisoire et comme les choses qu'on nommé nini Félix ayaki nango est-ce que malobo bolobi oyo Félix abande o bolandi plutôt Félix abande ekoloba est-ce que akokisi yango lelo tozali ko tombola bobele bokundomi Lumumba tala basase na ye bango wana pe mingi nzambe abendi bango kasi bandeko bangai. Est-ce que ezali malamu la biso ba Kongomani na koyoka makambo oyo to sala lisusu makambo sima ya Tshisekedi oyo ya Félix Antoine aye mobomi aye ko assassiner lolenge boko tata na ya salaki kalakala e bongo lelo bandeko langa yo Congolais binjo fatsimbinjo fachififo est-ce que to koyiko telemate po ete mongongo mabiso moyokana nzambe alola azana bino na awandela sisi. Merci encore une fois la papa Jean-Jacques Mokomi monene ya Océan du Congo pe ya bala Congo bino moko bolandi ete azali pena ko sala maloba oyo elongo bani. Merci bandeko langai mingi ya kolobezali kasi to suka awa pamba te to kozonga na mikolo mizali ko ya ko yebisa bino ete union salé secret bololo yango wana epanzani idps boloba to sala bilo débat. Merci encore une fois l'équipe technique on a vraiment to zala ki kaka biso nyoso na kotambola ka koloba ka ko kundela bino lokuta ya Félix Tshilombo oya ko sala lokote vraiment ils allaient pas si mawa. Merci na yo adorateur Judeka pe ya ko la libota na bobimba. Merci encore une fois la Dacosta Mondele El Campo, Dieu ne m'a jamais notre coordonnateur. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Bangai. Merci na yo Esongo Etona Kankola Bomeka Yoko Lofo Kuta Kwa Kalambelongo Yaya Baleki Levier ba pour remettre Angola no bondi à botard de bono itna émission ko komela bino Mamour d'Angola na Mokiteno Florence Batondomido et pourquoi pas Abou le Padra Mokole Loko to recevoir biso son nouvelle force oeza Ernest Dilala. Vraiment bande kolanga balinga nga mingi ngapela linga kabino vraiment. Merci na mon ami de tous les temps du lolo soit là où tu es, que Dieu vous bénisse. To s'abonner, to liker, beaucoup à la décider. Ah Congo et bombi basekele Mike Mukebai akolela Bemba Gombo na Moïse boko suka wapi tala lolendo ya président Eli ngala biloto kutala soki Yesu ayete. Bye.